ba chef d'état africain bango tout ba boya ikoya kaka vice président à Kenya nda yaka. N'oubliez pas que l'Union africaine après résultat le coup à Nanga et ça la déclaration pour la première fois dans l'histoire pour nous que le résultat wana ezali ko respecter volonté à peuple té alors bien na cour bo valider en côté même un chef d'état souvent na katana ko ba ghanéen ko ba sénégalais oh ba yebi quand même moi solo ya suffrage universel il y a liberté à peuple à se choisir ba dirigeant na et donc nous ça nous étonne pas que le chef d'État surtout va boycotter cérémonie investiture. Il s'est retrouvé seul chef de l'État. Vraiment. C'est qu'à l'Afrique a plus de 50 pays quand même. Aucun, même un pays hôte. Ça veut dire quoi ça? Tu sais que l'illégitimité politique est une maladie hautement contagieuse. C'est un anglais l'a dit Félix Tinadi Sabeba. Tant que vous allez illégitime, si vous avez Kenda, bakotala o ben asongalis. Baninga na etino Union africaine ba yebaka ete o yevome zaki imposition. Ba mosusu ko batantaki ko fodema muke me ya yezalinde un résultat fabriqué ba pesiye. Ça c'est comme justice mon deux poids deux mesures. To zalaki minei. To yibi mbongo ya l'état. Yo zi ordonnance na obimisi mibale. Siko mibale otiki wana si base de quoi? L'Amérique n'est pas derrière Félix, on vous trompe. L'Amérique officielle n'est pas derrière Félix. L'Amérique n'aime pas des dirigeants qui sont mal élus. Amérique n'a pas cop na yemoko. Wana za sous parenthèse to kangi yango. Ce que muta kosio abani ko betelo li citoyen le tika ya silis. Après 5 minutes le ba na bandela li citoyen yango. O mona yeta bani ko changer ba. Wala pe wase ko lobaki bongo ah. O moni moto ko loba. Ye ata ko asisi mandat na ye. A lobini akosi batote. Tout au bête na Kabila a un problème au côté. Basé ensemble na Kabila. Ce qu'ils ont fait c'est une stratégie Kabila Kabila yo ça 18 ans. Ba Congo balinga ko peto ko zonga pe jamais na pouvoir. Zonga naosimatique la Félix a protégé l'intérêt na o. Olanda Peter Kazada IDPS te. Peter Kazada IDPS a lobby que biso to protéger Kabila parce qu'il a fait pouvoir. Alors bien il y a même pas 2 semaines. Idée au Félix a nango ya ko bloquer CENI ko bloquer cour constitutionnel pour na sala exactement au Kabila bandai ko sala et que échoué. Pe makanisina ya ko lo ba tebe élection que ça il se trompe. Le jour où il n'y a pas d'élection, nous allons les chasser. Ça, je vous le dis. Merci Nabilo Bato Bozuli Bakuya Kolanda Biso na mokolo lelo na émission Tolo Belamboka Congo oyo pesa makabongo na molobeli wa bino océan de la presse congolaise. Merci encore une fois pour l'abonné na biso océan du Congo. Vraiment na fidélité et confiance au boza ko pesa biso. Mokolo lelo océan de la presse akimaki pe na lombango bongo la koluka président ya parti na ye pazali moko ya communicateur na kati ya Lamuka. Toko so la bongo la papa Prince Epenge. O ngala nga ko benga mingi président parce qu'il le mérite. Pambate bino so boyebi. Kasi tozali ko solo lelo ma République démocratique du Congo tozali ko solo la Félix Antoine Tshilombo akomi bongo na moto ya ba Afrika toko solo la Maye Matali Egypto bisika wa pakele ko zwa plus de 400 000 $, ce qui est 400 millions de $, ce qui est nini ba échange wana na makamatali été olo to ko sola pe vaccin yango na pesa pesa président mbote président mbote maman océan mbote na bande ko baso nzamba zo sunga OK mbote la bande ko nyoso la président lobby la zoki mama loba président to ko tapela la lomba ko pamba te bonne la réunion to yebi ke lobby milulu ko zala na yebi ko flasher moi ba abonné au Océan du Congo pour être bali pe la posa nango. Président le lot tozo mona Félix na moto ya Union africaine tango yoka ki yango sala ki biloboni. Oh c'est pour na biso ezali un non événement. Peut-être batebele ba bosani yango que année passée déjà na 2020 azalaka vice premier président de l'Union africaine, alongwe premier vice-président de l'Union africaine, c'est quand comme président. Alors, Congo est causé la nini, Congo est causé la et l'autre côté. Parce qu'avant tout, c'est une fonction honorifique, mais qui peut aussi avoir une certaine influence.
mais ce qui tolingi to zeleloko na 2021 le la président Union africaine et sengeli baye bisabiso d'abord et le Congo Congo il gagna qui tanga qui premier vice-président. Et ce qu'il faut retenir également c'est que ezali présidence premier vice-présidence comme deuxième vice-présidence Union africaine ezalaka rotative. Donc bapesaka yango na motote bapesaka yango na ba état soki ngai prince pengele nazalaki président ya Congo même pas un coup d'état ou par la tricherie na ngi qui na représenté Congo sika yowana. Donc eloko ya kozela na mandat yowana ezalité. Par contre il faut qu'on a déjà que c'est un mauvais départ, un faux départ. Non seulement que Tangazaki premier vice-président, Congo est gagné et le Congo côté. C'est quand même, parlons ça. Ozali premier vice-président de l'Union africaine, na Est et Mboka Kanayo, bazak assassiné batu chaque jour. Chaque jour bakufaka. Et assassin bautaka na ba pays voisins, oyo ba président na yango bazali pe na yo na kati Union africaine. C'est quand même ezapé cadre mo oui quand même comme tia moi prêcher pas homologue mususu pour na ba soutenir yo. Babenda Kagame Matoyi non. C'est ce que là ce sens là. L'Union africaine a kotonga ba pona ba route na Congo te, mais néanmoins akoki quand même ko profiter le mandat na ye wana pour na koloba na Kagame messieurs arrêtez ce que vous êtes en train de faire na Est. Mais pourquoi ça qui en côté? Avez-vous déjà vu un simple communiqué à l'Union africaine contre l'atrocité, la tuerie à Est en Bokanabiso? Parce que question à Est, c'est sous question à priorité de priorité. Et comme des questions à vie, paix à mort. Il n'y a jamais eu, même une petite phrase. Alors, ceux qui comme premier vice-président, il n'y a eu rien. Comme président, il n'y aura absolument rien. D'ailleurs, au moment où Koko Sonauti Koloba Awa, c'est que tant qu'il y a un mandat, il va continuer sur l'Afrique. Raison, Bazali ko avancé, le bio coronavirus et Zali na Afrique. C'est bizarre. Mais comment est-ce que quand Félix Dake est-ce que corona Zali na salle yo na Union africaine a dit ça va. Union africaine plutôt. Félix a continué la délégation à Bamamba IDPS à Kendeki na bango parce que le président Baboy Koya ayebaki ka président Bakoya te amemi ba animateur ba parlement de Baboy IDPS ba remplacer ba président ba kiti bavanda. Mais même premier ministre ya Éthiopie les pays hôtes oui, quand même, il y a ça il y a Zawana sur place, dans la capitale, peut-être à moins il y a 500 mètres, il y a siège de l'Union africaine. Mais même le premier ministre d'Éthiopie, oui, il y a le président d'Éthiopie, a été. Ramaphosa, il y a le président sortant de l'Union africaine, il y a le remise le plus a été. Pire. C'est que même chef d'État a préféré au Kenya Brazzaville et pas ça. Brazzaville pas ça sur et si ka oyo ba ke ko participer à l'inauguration de bâtiment. Donc ils ont préféré partir honorer des bâtiments qu'un homme vivant, un président du Congo. Vraiment. Soyons sérieux. C'est un signe. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Mais n'oubliez pas que toutes choses restant égales par ailleurs, na investiture à Félix, je crois qu'il y a mois janvier, le chef d'État africain bango tout baboy koya. Kaka vice-président à Kenya ndayaka. N'oubliez pas que l'Union africaine, après résultat le Kouta Ananga, et ça la déclaration pour la première fois dans l'histoire. Pour nous les résultats wana ezali ko respecter volonté à peuple té. Alors bien na cour bo valider en côté. Ni traiter la pression ya Kabila. Intimidation ya Kabila et pas ba juge ya cour constitutionnelle. Ba Luamba o le loi kimi azana poto. Nde élection à Félix ba nilaka yango nde Félix le loi azaki beaucoup parce que l'Union africaine de monarchie Kabila a imposé son choix à toute une nation. Et ezali ko beb sa dignité à ba noir, dignité Afrique. Après Makambo wana
Balobana biso que non, c'est un arrangement à l'africaine, c'est-à-dire qu'il y a un arrangement à la nègre. Et les nègres sont des imbéciles, des gens qui peuvent trouver des arrangements. Là où vous cherchez la raison, il n'y en a pas, vous allez voir l'émotion des nègres. Donc c'est une insulte. À cause de Makambo Félix Nakabila Basala Kibiso, à cause de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba a préféré qu'il trahir Mbokanae pour Namambongo Kabila Pesaki. Donc l'Union africaine, si les gens qui ont digéré le Kouanate. Malgré, avant tout, les syndicats, les chefs d'État dictateur africain, mais il y a quand même un chef d'État qui est ghanéen, le sénégalais. Oh, il y a quand même, moi, solo, il y a suffrage universel. Il y a liberté, il y a peuple qui choisir les dirigeants. Et donc, nous, ça ne nous étonne pas que le chef d'État surtout va boycotter la cérémonie d'investiture. Il s'est retrouvé seul chef de l'État. Vraiment. C'est qu'à l'Afrique a plus de 50 pays quand même. Aucun, même un pays hôte. Ça veut dire quoi ça? Alors, mandat, mais bien sûr, il y a des avions pour que nous yambaye, le coronavirus c'est ça, il y a des personnes qui yambaye dans l'aéroport, mais tant que nous préparer l'action sur la terre, quand nous avons Moni Martin Fayulu alinga panza coronavirus, azali koto sa mabeko ya protocole sanitaire. Mais il dépasse le droit de tout faire. Nous leur disons, il se trompe. Tout l'équipe est belé, ceux qui baillent bakaté. Parce que il dépasse 37 ans de lutte. Mais Bazalaki est incapable à comme maman continue Bango à partir de l'élection présidentielle puis à Longa. Ils sont entrés par la fenêtre au pouvoir, mais Bakobima cette fois-ci dans l'industrie à moquer avec toute l'humiliation. Donc pour l'Union africaine, je peux chuter en disant. C'est que l'illégitimité politique est une maladie hautement contagieuse. Selon Nango Landi Félix Tinadi Sabeba. Tant que vous allez illégitime, si vous avez Kenda, bakotala au ben songalis. Baninga na etino Union africaine ba yebaka ete oyo vraiment zaki imposition. Ba mosusu ko batantaki ko fodema muke me ya yezalinde un résultat fabriqué ba pesiye. Alors, conséquence Union africaine et sengeto bangele zali que le coup la gestion il y a l'état à Félix. Et ali je sais à quoi ça va te plaisir. Il y a que gérer pour résoudre le problème fondamental du peuple. Non, il ne gère pas pour résoudre les vrais problèmes, comme la question sécuritaire. Il faut de manière franche, courageuse, pour prendre des options. Quand on connaît qu'il y a béni, le conseil de sécurité to statuer sur les soi-disant réfugiés rwandais ou ougandais. Oh, il y a moi, bazali ba réfugiés, ba ko le lanzana ba camp, mais na butu ba commis ba véritable guerrier avec des armes, des AK-47. Bakomi okote la bande ko na biso ko boma bango na tongo ba bombi mandoki na bango bakomi ba réfugiés. Il fallait statuer sur cette question là et surtout doiter de manière définitive Kagame. Kagame est à la base de la tuerie à Est, tout le monde le sait. Mais pourquoi Zobenga Félix frère naïe? Pourquoi Félix a Kagame frère naïe? Et peut-être Kagame a bomé bande ko na Est. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ba rapport tout le monde entier le bête Kagame na zali na base de la tuerie à Est. Il faut qu'à un moment donné qu'on puisse statuer cette question. Donc, Félix ne parle pas de ces choses-là. L'économie à Congo n'existe plus. On n'a pas plus d'économie au Congo. Nous sommes une époque... Non, il y a Ndako, Alinga Tonga, c'est pas si c'est 8000... C'est pas si c'est 8000 logements, c'est pas si 80 000 logements, etc. Non. Et ali programme à 100 jours bis. Okay. La meilleure façon qu'il faut qu'on improvise un programme. 100 jours va concevoir en pour qu'on à l'État. Et il va maki bomona ki yango. C'est que programme à logement na ko signer ba égyptien pour la ville kitoko na Nselekuna pour alobio ba institution kendakuna tout ça. Et ça c'est un autre programme pour na ko yiba mbongo à l'État. Pour na ko yiba rapidement, il faut pas ça programme moko boye. Peuple congolais a un esprit faible. C'est ça. Il ne faut pas profiter de Baïba. Il n'y aura rien de bon. C'est qu'il y a un projet, procès à Vitel Kamere, Bimalombango. Mais est-ce que vous savez qu'en prison, il y a 3 personnes pour le programme à 100 jours. 80% de bâtiments sont qui na bologo pour na à 100 jours. C'est babimi. Bah, asuka wato bima awe zali DG à OVD, na DG à Sokok. On va être condamné pour 5 ans, abimisi bango ba 6 mois. 6 mois. Yango Vitel Kamere abi procès na pas quitter à Boya. Et allaient inciter la mémoire mais Kamere tout d'abord Kamere n'est plus en prison. Et hôpital Azali nango azezel ko na ndako. Mais
moi je pense, je même pourquoi ba côté Kamel sous la prison. Bon bimisi ba ninga nyonso ba yibaki na ye. Bon c'est quoi bimisi ba nyonso aux ordonnances na yo. Bimisi ba nyonso. Ça c'est comme justice mo deux poids deux mesures. To zala kimi nei. To yibi mbongo ya l'état. Yo aux ordonnances na yo obimisi mi balé. C'est quoi mi balé otiki wana si base de quoi? Ba DG wana OVD. Banzela faki ba tonga na Kasai. Notamment na Mbujimai. Banzela faki ba tonga na Nord Kivu. Sud Kivu. Bambongo nango balé. OVD on est tombé banzela musu na 1,800,000 $. Alors que nzela lelo nzela za 1 km bazolo bango na 800 1 million juste. C'est-à-dire que na 1 km abando gagner plus de 800,000 $. Bon. Il y a intérêt na pour na otali. Mutandengo wana comme monsieur na boloko. Donc c'était une parenthèse pour dire l'Union africaine risque toi nango zanini. Donc la Félix a ko gérer pour na ça plaisir na bato. Akay ko signer ba accord kuna projet au Kabila banga ko sala ya kozwa mai ya Ubangi rivière Ubangi après sango na Tchad projet wana babanda ngo na parlement awa baseye wana tango mona mboka Martin Fayulu na ba musu ba na parlement ba telemela ka yango ba be ko simbate mai il fait partie du territoire national vraiment le losoko zima ya Ubangi o memango na Tchad ça veut dire débit ya mai wana iko diminuer tango mai ebendani bambisi mususu ekokufa yeba ete population riveraine population vivaka lelo ya mai rivière wana ya Équateur babalaka babotaka bakolisaka bana batangisa bana kaka na commerce na basaka na mai bazwaka mai ya komela bazwaka mbisi batiaka ni na bango epana biso bateta to bango otombo donc kaka na mai wana batiaka fufu na bango utaka na mai wana tango buzui mai osali canal omemi mai na lac Tchad et que ceux na source ya Nil kuna obebisi écosystème nyos ou appauvrir des milliers de gens et puis qui va assumer ses conséquences. Yemoko Félix a mis ça bonne pisi. Là parlons calmement, parlons vrai, parlons sincèrement. Qui ça me balayango iwana. Donc il est incapable de la collaboration de l'État africain. Non, mon peuple ne veut pas de ce projet-là. Pourquoi? Parce que lui pense que sa légitimité viendra des Déby, viendra de Kagame. Il faut faire plaisir à ces gens, il faut faire des cadeaux. Lui s'en fout. Tant qu'il y a ça plaisir, l'ambassadeur américain raciste, va faire plaisir. Comme les gens trompent, oh non, américain, Félix, gouvernement américain, Félix T, Félix T. C'est Amer qui fait son business. Le coup la Trump, africain, à Sundola, Congo, Amer s'est enrichi. Pour ça, la lobbying pour la Félix, et alors que ça va $1 million, il va à aux États-Unis multimillionnaire. C'est un pauvre fonctionnaire, comme disait Papa Etienne, c'est que Lumba. Mindele Yohana Baraka Makolongulu, Awa, Awa, tout le monde est le roi. Ah, mais c'est un pauvre diplomate américain. L'Amérique n'est pas derrière Félix, on vous trompe. L'Amérique officielle n'est pas derrière Félix. L'Amérique n'aime pas des dirigeants qui sont mal élus. Amen, nda sali cop na yemoko. Wana za sur parenthèse to kangi yango. Pona koloba ka mai ya Ubangi. To boy ko pesa lac Tchad mai na biso. Soki sengeto za mai ya rivière Ubangi to pesa na lac Tchad et c'est gay référendum mais salama. Mais wana yondo boy mais bango basi bandimi. Boy Félix ça ndimi na ye. Mais ça qui est grave c'est que déjà il y a quoi 4 ans débat nécessairement na parlement ba député tout ba boya ba mai na biso Congo. Oh, douce, n'a pas de coupé sango na Ubangité. Mais les députés, oui, papa. Non, c'est pas le député. Bana, les députés, trouver combo musus. Ce sont des mercenaires, ce ne sont pas des députés. Ça c'est un DD. Alors quand il y a un chef d'État africain, à l'obio, c'est quoi barrage d'Inga, il faut relancer tribune 1, tribune numéro 2, plutôt numéro 2, numéro 3. Comme ça, courant à Inga et qui est alimenté par le pays Afrique de l'Ouest et puis Afrique centrale. Mais biso ngo village na biso na molili. Même na kata kisasa tu as courant malonga te. Yo ko penser ka na bato ya Afrique biso ngo tu as courant te. Voyez, tant que tu ko loba vérité des urnes, les gens ne comprennent pas beaucoup. Vérité des urnes ni ko loba te Félix to benga na Félix to remplacer Fayulu. Vérité des urnes ni ko loba nini. Que tolingi ke mokonzo akoyaka na mboka oyo. Amen. Autaka na bolingo ya peuple. Amen. Ata peuple aponi kizengi. Ata peuple aponi ndundu. Ata aponi baba. Ata aponi handicapé. Ata aponi mwasi andumba to mobali ya moyibi.
to tika ye na buzoba na ye to mona ye mais moto wana alinga peuple na ye yango eleki la sécurité les unes tozongisa na peuple capacité wana ete ye moko abimisa ba dirigeant na ye to boye muta mandefu moko boye kuna vandi soki wapi boye aloba ngai na poni tel yango to lobaka bino soki même soki Kabila akende komona leki ya Martin Fayulu na changu kuna ye na ye alobimbo na pesi bino ye ko président to ngako boya ye to boya parce que leki ya Martin Fayulu te ata nyako zwa ya Martin Fayulu to ye ko te ba presse pe do hotel le parce que il était mutu ba votaki moto pe pa votaki ata zaki handicapé c'est lui yango boni lite do bunda lelo c'est une lutte qui va même si ça doit prendre 100 ans et que ça 100 ans parce que c'est une question de principe un homme est digne de ses noms un homme est digne de ses noms moi c'est ce que doit mulumba c'est ce que doit mulumba so alingaki mbongo alingaka s'enrichir koleka batu bele oui parce que azaki même en 2011 angalo bana Kabila mbo bimisaka ba valise bon tu as 100 millions na kangamiso yo kende nao mais comme il était un homme de valeur il avait refusé Félix n'est pas Dieu quoi que vous fassiez je pense peut-être que d'ici 2 ans au istikali mandat ne sila keina ye même si on a sali 10 ans à pouvoir c'est un homme non il passera tu sais mon maréchal Mobutu ngai nazaki na institut Lumumba à l'école primaire na tanga na institut Lumumba anoza so Mobutu azo na mboka ba bimisi biso wana lokola ba mabende to telema mo panzi anzela to yamba Mobutu to betele maboko lelo à boulevard wana échangeur mais où est Mobutu aujourd'hui vraiment et pourtant on a fait de Mobutu un dieu vraiment Kabila ici moi j'ai un professeur ya inikine azaki à l'époque amanda ko tangsanga azalaki chef de travaux ba bengana na pe perdre pona nini po soki baza ko yemba nzembo ya Kabila umela na siège ya IDP siège ya PPRD ya banda ko yemba te lokola banda ko yemba te ba bengana ye na nini alaka bourgmestre ba bengana ye on a fait de Kabila Joseph un dieu ba professeur d'université ne tout ba fu Kabila ba généraux ba mona Kabila lokola nzambe pour Kabila tikela ba mbongo nyoso ba régner mais Kabila ya peuple a déshabillé en 2018 parce que Kabila a déblonné et plutôt Félix a déblonné Kabila c'est faux c'est nous peuple qui avons déblonné Kabila na 2018 candidat à Kabila nana tchake libanda peuple alors mutu a déblonné Kabila au contraire Félix n'a salé Kabila ou mela na mikoloti to zana sikawa pona tambwe mamba akoma président Sénat c'est ça deal na bango ya kingakasi ne saketa mamba koma na 2018 le lenge même bande ko na IDPS to ndo zana bango to ndo civil na bango moi j'ai fait entrer ba témoin IDPS na ba bureau le ko ya 12e mari na kotibo na komi watire bango libana na biba kokota parce que bango biso na tout oluka avant tout Kabila kenda donc so Kabila tikali isa grâce à IDPS a dit na bango donc muta longoli Kabila pantalon na loketo ya li peuple tango alongoli Shadari atie Shadari mopanzi donc le véritable combattant mutalongi bitumba oyo contre Kabila ya li peuple donc na kozonga pona koloba likambo ya koloba ete kuwana biso eke na bamboka yewana to boyi yango makambo ya kozwa mai ya rivière Ubangi ndenga uti ko signer accord na Union africaine pona kopesa ngo na lac Tchad to boyi yango parce que mai yewana deko bofongoli canal mai wana diminuer population ya Équateur ba kufa nzala po ba vivaka na mai alors makambo wana Kabila banda yango to tebe na Kabila banga obi Kabila eloko avantage mo peut-être zaki na ngombe Kabila c'est Kabila bando to soigner le Tanzanie Rwanda alors azaki na conscience na ke ba congolais balinga ngaité c'est ça alors comme ça iba ke soka meki au continuer ngo ma ekoinda mais c'est quand Félix aye na kombo ya congolais lokola mwana mboka ako sa makambo Kabila banga iko sala lobi comment yoko zwa mai na biso okende kopesa ngo lac Tchad et puis président Idriss Déby na 2017 aloba ni Union africaine abi de guerre de force to kozwa mai ya Congo papa mai na biso mzamba pesi biso oyo senga to signer ba accord futa biso mbongo to kana so to kopesa yo lobi na makasi on a pété to kozwa mai ya Congo puis Félix aye alobi nga Union africaine na pesi bango mai Félix a okuta peuple na nzela mai ya li rivière Ubangi ke na lac Tchad te so ko fabriquer mai na ye moko na ndenga machine na ye amema ngo kuna mai na biso ya Ubangi ke na lac Tchad te donc Union africaine eke mena biso nde libabe parce que ako signer ba contrat ndenge ya lingi tout ça pour nous la situation actuelle du Congo ne permet pas de signer ba contrat ndenge wana donc voilà campagne africaine c'est que zalima bolandi penza président epenge na tikela ki étape pour la nini a spécifier pour mutulo sayoka tina nini
oyo ye akoloba aboyi koloba kate na boyi po tozala likamba le wiye la mene te le wiye la mene zala kaka la nzambe na moto lokola yo ozala droit koloba non nde biso to koloba non na makambo Félix akosala na mboka tozana ye na likambo te mais akoti na kati ya système oyo biso to boyaki o congolais alingai ko bimisa yango to lobi na makambo na ye ezali non mona mboka tozo ke moke la suka kasi na anticiper ba mituna na polo ba yango likambo ya vaccin Félix andimi nalandaki pe ministre eteni soki nkema ye pa lobi ke bientôt vaccin la République démocratique du Congo et puis bino siko na ngambo la bino lamuka oyo peuple apesi maboko makambu tu ekoleka bovandi kimia babundeke tumbala kimia te est-ce que tokolonga to tozoke de pe litengu bino pe bolingi ka système oyo keleti to selaka mapona na 2023 non to bite ka système oyo kenda boye mais oyo bibiso tango na ko kola pa na ngai na loja banda ko loba nanga soki mutu abandi ko kosa yo oyoki bien ta ko kosa yo ko kata ete tika ya silisa lisolo wana okanga ye malamu po soki abandi ko kosa yo kati ye moyo ozala peleve belé yalité soki mutu akosi yo abandi ko betela li citoyen tika ya silisa après 5 minutes le bana e bandela li citoyen yango o mona eta bandi ko changer ba wala pe wase ko lobaki bongo o moni e moto ko loba ye ata ko asisi mandat na ye a lobini akosi batote tout ebete na Kabila a un problème au côté baza ensemble na Kabila ce qu'ils ont fait c'est une stratégie Kabila Kabila yo ça 18 ans ba kongo balinga ko peto ko zonga pe jamais na pouvoir zonga naosimatique la Félix a protéger ben intérêt na o olanda Peter Kazada ide peste alobaki Peter Kazada ide peste alobi ke biso to protéger Kabila parce qu'il a fait pouvoir alobi ngo il y a même pas 2 semaines Kabila bashada ibakei na Katanga babina Kabila pesa biso 10 millions de dollars pour te garder majorité Kabila alobi na bango mbongo ezalité bozonga bokota na union sacrée na yebelo kona koloba na bino Kabila ya kizengite mama j'étais conseiller de Franck Diongo na transition nazaka na ami moko boya to ndoza na ye je me rappelle très bien na transition ando ba Kabila za kizengi papa na biso mo aloba na bité Kabila kizengite c'est un homme extrêmement malin amen ce qu'on sous-estime Kabila c'est grave vraiment Kabila est multimilliardaire c'est que les gens oublient ba face à face na Félix akostala yango bientôt il a les moyens financiers pour le faire mais baby Libabe à Kabila ezali que peuple alinga kaite voilà il le sait très bien il n'est pas un con ayebi que peuple alinga kaite ayebi ka ata mata ata kiti ata États-Unis ko imposer peuple akoboya yi etant peuple aboyo papa sa ndinyo so ndingo lingi yango Kabila alobi na bo Kabila zonga ma mokesima bo sa fusion FCC cache ba sangana laissez les patrons et Félix yozonga sema ben intérêt na yo que za la garder c'est tout simplement ça parce qu'il y a eu des accords tant que abomi accord il y a gouvernement Félix a raison abomi accord il y a gouvernement parce que accord il y a coalition il y a signé yango te accord coalition ils avaient Kaboun na nemine ba signé yango il y a abomi yango mais accord ba bengi deal ya kinga kati ya bomi balé pour ya comme président wana abomi yango te abomi te pombo so dia ko renoncer na accord wana officiellement beaucoup mono ekuya mais il ne le fera jamais parce que Kabila est stratège ozomona bimage uta katanga non asa barbecue na ye mangomba zolia ma whisky zomela il est tranquille quand Kabila veut c'est ça c'est Kabila voulait c'est ça mukolo Kabila a ressenti l'insécurité oye kuya beaucoup mona yango parce qu'il sait de les deals qu'ils ont fait donc pour nous en ce qui nous concerne ikambo ya vaccin en toute responsabilité le kola moyi politique totikeli yango na minganga biso ta minganga te c'est vrai que na landa ki image ya Félix na Sassou Félix a lobby que vaccin ezali la voie incontournable mais moi je suis pas de cet avis le lot to yayi na ba biso pe 15 000 cas pourquoi ko lobela makambo ya vaccin sikoyo nano ba payo ezana ba 2 millions de ba komi ko lobela makambo vaccin biso to na 15 000 cas c'est à dire que to ko gérer 15 000 cas wana na ba kisi yo to yayi nango awa kisi pe ezali so okay par exemple ndeko nanga lembolo ja uti na Équateur no plusieurs provinces à l'Équateur ataka moko ya corner ezali exact so okay pa nanga na Sankuru kuna loja kuna ataka moko ya corner yalite yo ko memela bandeko na Sankuru kuna vaccin olenge ni vraiment mutu ana ba konote ngo pesa vaccin donc to comme na lokola makamba corona o ekomi intérêt moko ekomi na kati wana vraiment tango Félix andimi vaccin na réunion aye na Sassou na réfléchir mingi na vili kambo ebandi ko ya mabe
bango ba mindele il y a un débat si ba effet secondaire ba musu so ko ba ozu vaccin qui m'a cassé à mobile et silio ba musu ba ozu vaccin au comme stérile musu ba ozu ozu vaccin après quelques années il y a même des morts me semble-t-il. Je viens en Angleterre et pas ba basi mo ba effet secondaire mais ba chercher ba lobby examen ngité mais effet secondaire les ali. Donc il faut ba médecin ba yebisa d'abord quelles sont les conséquences bah effet secondaire il y a vaccin. Ndeko Félix akolo bamba moko to vaccin zali incontournable. Non, c'est base de quoi? Alors ce qui vaccin yé mutali bosa banda ko zwango ezali yé moko. Amen. Parce que on bateke oh papa le baki le peuple d'abord. Non, cette fois-ci yo d'abord. Yo d'abord. Yo donnons vaccin. Pombongo yo moko pe mutu. Parce que le lot je pense que na 15 000 auto anango peuple a ko gérer plutôt ko gérer yango. Et là quand on exiger nini? Tout le monde na Sénégalais non? Parce que moi je ne comprends pas le comportement. Sénégal, Sénégalais, Sénégal ils ont 70% désertique. Hein. 70% désert. Mais le président Sénégal a laissé 9 millions de Sénégalais. Biloko ya kopesa ça gratuitement à l'État. Mais abiso. Mbongo ko corrompre ba député ezali. Mboso yewana sali fête awa mokolo ba bibizi awa fête na 2h du matin. Donc ba kolia. Groti pe bazalaki. Oh nyosa kente ya. Mbongo pe uti wapi? Tango ba dit que mapona ba député pe ba ko pesa peuple. Ba cité. Notre union sacrée ezali fusion FCC cache basangani ba peso be kombo ya sika. Les mêmes personnes Mboso Kabili c'était balongoli mabunda Kabili c'est ba remplacer Mboso Kabili c'était bazongisi mabunda Kabundo ba bengana ki bazongisi pesa iwana mamba MS Zaki Jacques Lungwana alongwe bazongisi mamba MS mususu Colette Tchomba na yebiete awanda ya kolia misunya non depuis 15 ans Colette Tchomba ya Kabili c'est non la Francis Kalombo kaka yenda koti wa iwana. Donc botika okosa peuple azoba te pas kozaka zoba mikonyo sote. Siko na ngambo la bilo mona mboka tokomi na suka nini siko toko loba poete totalaki mikolo mileki direcab ya tata mokonzi président Eli Martin Fayulu Madidi atelemaki alobi mouvement ebimi bato bayike bayoka ki mabe o asalika makambo ezaki papa Tshisekedi biso beto symbole to lobi ezali bongo te on ezali pour accompagner biso kokende ne siko toko kende sikoyo tokomi nango wapi. Merci maman. Motuna malam premièrement na ko episode likamba vaccin pour l'instant to bina Félix atika makambo ya vaccin. Eza bongo yo kami. Ba kabola ba masque gratuitement. Ba continuer ko maman. Jusque là je peux vous le dire naza ngala mona kingabwa 30 ans na kingabwa. Même pas na ngala kingabwa na ko ba 80% ba na kingabwa pona bango corner existe sakate. Exacté. Pona bango corner yate. Tango moni photo ya Félix en Égypte. Égypte comme ça on a 500 000 cas. Mais Félix en Égypte à la Timasque. Surtout on a 15 000 cas. Il y a la Timasque. On peut ça sembler que la masque. Est-ce que vous avez 500 000 cas? Près de 1 million la Timasque. Il ko lakisani. Lokuta. Peut-être que nous avons bon alobi mais bateau bango moko ba ko la masque te. C'est-à-dire on doit prêcher par l'exemple. Yango tolobi ba kabula ba masque campagne continue ko sensibiliser population. Ba kansangisa banganga nzambe ba conscientiser bango po ba maman na biso bele ba yokela ko be ba pasteur bango ba za impliquer tout ça makamba vaccin atikango mais to ko mona lokola même makamba ko kelasi abana je vais vous révéler aujourd'hui lokola molobela peuple ba be ha molobela peuple eza bon ba kanga l'école pour na vaccin te pour na likambo ya corona te école ba kanga ngo pour na corona te on doit dire le peuple te trop c'est peu mingi to ko boma na o na komba peuple toko yiba kaka na komba pepe toko escroquer na komba pepe toko piller mbonga même Kabila tanga ndo piller ndo batu na komba pepe bakanga école pona likambo ya corona te UNICEF fait une déclaration le bibo fongola école ba chercher un monde entier na science médicale ba lobby soki bo pekisi bana bakende na classe et que réduire le nombre de contamination te donc mezi bazwa ki wana ezala couvre-feu ezala kukanga classe eza impact moko te. Pas précis analyse na bango. Pour l'année corona tisi siko bana bako tanga te. Donc wana to sengi ba fongola ba école. Parce que moi na soka sali un mois ya manque ya ku ngata ngono tana institut mo mama nanga ndolo banangai. Soki na moni wana mbule ke beta akelete abi o kota même na sambula. O soko raté ku journée moko. O na tout moko na mutu. So un mois. Est-ce que le bic année scolaire y en a 222 jours? Mais parce que moi na salongo déjà un mois 30 jours. Et tu sais combien? Un mois comment bako sala pour récupérer ba jour wana. Entre temps enseigner ba payer. Olanda ki ba enseigner ba sali lettre ouverte envers Félix Balobi. Biso be école conventionnée. Ndenge bana ba vanya ndaku boy.
tobandi kolia ba garantie na biso biso garantie biso nyonso. C'est comme Mbudi paye. Banque mondiale a nga pesa 100 millions de dollars. Semaine passée Banque mondiale a kati 100 millions de dollars bi corruption le na Congo. Bon. Donc voilà eza réponse na matali nini wana. Alors nazongi na oyo tuni motuna pona biso mama totiaki cabinet. Cabinet e wana totiaki na mokonzi mboka et ali cabinet de combat. OK. Pona biso esengeli souveraineté ezonga na maboko ya peuple. Bitumba toko bunda bitumba pona bomoi pour la vie, pour la nation et pour la dignité. Bitumba ya biso ezali ya o to benga na Félix Fayulu akota non Fayulu sa lobaki na proposition na ye. Abi bozu ki bokonzi ya peuple. Botika na yango. Total la paix oboko sala. Voilà. Ba pesa pe bilan te. Bon. Kende ko tuna muntu ide pesa. Misala boni bo créer. Ako réponse na moi komi au coronavirus. Oh. Bongo yambo coronavirus e banda aw. Bosaki ni. Est-ce que je peux te révéler une chose? Est-ce que vous voyez que Félix a vu des sujets et pas dans un cabinet de l'élection qui s'est arrêté? Vous voyez bien? Alors, bon. Abi que yé a organisé l'élection. Tout ça au peuple ça au yali. Yé a bon a organisé l'élection. Mais dites-moi, Rossi Mukenda Koufa pour ani. Pour na tolo baki Kabila a respecté constitution. Kabila a respecté Boïd. Thérèse a Koufa pour ani. Comment Félix a constat la plan na pour na kolo l'élection arrêté na boka. Et je vous l'ai dit, je regarde la caméra. Mon collègue élection que j'ai raté mon côté benga Félix. OK. Ça je peux vous le dire. Papa na bundi bitumbo 20e année nanga yango. Toi na bana miki. Kabila zaki na mandoki na ye soka aki colonel en armée, on s'en fout. On l'a défié dans ce pays parce que tolinga qui change mais ya. OK. Autre monde là changement. Alors, koya koyeb sabiso te élection réalité pour coroner zali. Sénégal a organisé l'élection. Côte d'Ivoire a organisé l'élection na corona. Ba payer belé za organiser l'élection na corona. Élection akita amata belese keza. Pe ba élection ngo oya ko kanisa wana te. Mboso azimboso lokola robot. Robot. Akoloba na mboso boti yanga muto te na seni. Akotia Taliban moko na seni. Lokola azuba june na seni. Asala exactement ça que Kabila faisait. Ça que Kabila faisait. J'étais avec un maman de parce que à lobby à bibiso to sala olingini Kabila saka ngoto sala ngoto pwani. Bongo soki bobandi ko sala lokola Kabila to bengana Kabila pwani. Pona mabe wana. Yo bengani mwasi oba botaka te mozu mususu lobby mbonga pe na nga botate. Bon bengana ki wali boso pwani. Kwa botaka te. On a besoin d'un pays qui avance. On a besoin d'un pays qui stagne. On a chassé Kabila. On a fait ça. On a des cicatrices na mikongo na biso ya bitumba oyo. Parce que tu connais ça qui était Kabila nyokoli biso abomi biso asambwisi biso afinga même biso ba kino habiti na 40 ans tutika gepa ba parents et yé 2 ans yango eloko ya te soko tuni abi ba bloquer ngai na bloquer ye ka ba bloquer tanga asaki 100 jours na ina na bloquer ki tanga asali tout a voyager mikonyo to luka mbongo na bloquer ki voilà mutute mbongo yeto yete alors soyons sérieux ye mutabana ko président conseil des ministres ye mutabana ko sabana na inukamba. C'est la première fois dans un pays, président Azali net, Azali bien, ça quand on bien que la première ministre Azali Mabé. Mais comment il chasse, ministre de la Justice, il a chassé quand il était Tunda. Vraiment. Il était le boss, il disait que je suis le boss. Alors, le patron, c'est moi. Et patron, le bureau, Azali responsable, et le comme côté. C'est comme ça les bandits. Ils ont fait un peuple. C'est comme ça, ça a courage. Il y a côté la bino, courage. Pour Nabiso, pour Nabiso, Bitumbeza va continuer. Malheureusement, Corona, il y a des actions qui tournent à Nabiso Équateur. Parce que c'est 3 provinces dans l'Équateur. Mais malheureusement, Corona, tous les lingatés de peuple Nabiso à danger. Corona na bango est comme le col une arme politique. Tu vois, mais c'est 1 million de personnes en Zimbabwe, Moni Matin fait un Kabouli Corona pas abattu. Et pourtant, bango bakende ko yamba Félix na aéroport. Voilà ba moni yangote. Donc biso to préparer ba action na biso to gagner sur la télévision té. Mais ce que nous vous disons c'est que ba réforme to ko luka to ko zo yango. Idée au Félix anango ya ko bloquer CENI, ko bloquer cour constitutionnel pour na sala exactement au Kabila banda ko sala et que échouer. Pe makanisina ya ko lo ba tebe élection que il se trompe. Le jour où il n'y a pas d'élection, nous allons les chasser. Ça je vous le dis. Et je sais qu'à Golandanga, monsieur Bango Balanda, la présidence, le jour où il n'y aura pas d'élection, autant que de Télémari Kabila, autant que de Télémari Félix, ça il peut en être sûr. Pour la mathématique, nous pensons que le peuple de l'eau Azali prêt à Komona. L'union sacrée, Tolobaki la mouke talibisote. Parce que Azali,
les mêmes systèmes, les mêmes joueurs, les mêmes jeux. Tu ne peux pas me dire que Lelo, Lambert Mende, Steve Mbikai, tout ce monde-là va commis bassin, toi va commis pas Félix. Vraiment. Alors qu'ils ont servi Kabila pendant des années. Batowana va changer jamais. Baye na union sacrée pour union sacrée za ko couvrir bango. Pour baza poursuivre. Pour baza arrêter. Nde baye union sacrée. Baye union sacrée pour na bola mu peuple té. Batika ko sa peuple té. Nde na oki de pesa lobi. Tango tsoko de sisi union sacrée. Peuple akolia mbala misato na mokolo ezali lokuta. Yango balobi ma ekufela mbwa. Obe mo panda melaka yango. Mikolo kalate. Bokomona gouvernement union sacrée. Bokomona c'est la même chose, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes méthodes, c'est les mêmes ministres de Kabila d'hier, c'est les mêmes députés de Kabila. Moi je ne sais pas quel miracle. Ce qui Félix a commis prophète n'a habité. Oh yo ba piyaka na Kabila, ba bombi batuna Kabila, le lo ba commis ba saint à moins à 2 mois na ye. Je ne crois pas. Mais peuple na biso a azo baté pas kotika ko azo baté. Nous sommes confiants à l'avenir. Tolingi Congo lo la passe. Tolokosa la main, peut de Congo lo la passe. Attendez bouton di maman. Bitumbali va continuer. Mokolo malobi président Elia Goza Maloba pour na quoi avertir parce que mboso o ya tiwana a un robot alingide a tripatuer ba loi par le bagano il n'y a pas d'argent l'élection moyenne en 2023 réalité mais là Félix a commis tia mbanzi ya kamunde na liso pour o ya komona nanzela Kabila to bimise miyo bongo ka Félix. Attendez bouton di maman. Merci Baïba Landia, Océan du Congo, Wana Bongo, Ezalaki, Prince Penge, président, communicateur Yalamuka. En tout cas, Bilomoko Boyebi, TVza Radio Tetolobi était Soki yo Olingi Omema Congo, et comme yo, Ozana problème à Kassi, poète, Congolais Nyonso, Boutila Bango, même tribité, même famille. Beaucoup de gens drapeau à Congo, alors au Congo, ils allaient pour tout Congolais, ils allaient bénéficiaires, il y a école la bango au comité Mbanzina Liso, Maloba président. En tout cas, président, encore une fois, merci vraiment. Merci maman, ngani atondo boton di lengo. Maman Zambe alors la aïba la combattre la bino. Merci encore une fois l'équipe technique, voilà la Moni Bongo, à notre coordonnateur Dacosta Mondele El Campo Dieu ne m'a jamais. Merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique et merci na Sango Mokonzi Parabe Miso Babiso et notre réalisateur Judeka adorateur. Merci na Simé caméra Zalaki Bongo na Kabouya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Bon s'abonner encore une fois massivement, bon liker l'émission. Oh ezali chaîne na bino ya Libération bientôt. Bokozwa makambunyo solo lengeni ni Congo et bandi ko kende malembe pour na kozala libérer Rwandais système au royaume bon milengele bokanga maliboke pour Congo appartient aux Congolais. Que Dieu vous bénisse. Bye.